Bonsoir, bonsoir, bonsoir la Chine, bonsoir. Bonsoir ba mama nyonso. Na tangi ba kombo na bino te na obika ba mama nyonso o ba participaka na émission Mère Fashion de Nantes. Na ba papa nyonso ba participaka na émission Mère Fashion de Nantes. Bandeko, ata bino moko, ba mama, ba papa, ata bino moko. Ndenge nini boko sala mwana muninga boye. Ndenge nini boko sala mwana muninga mwasi. Makambo bino bosalaka wana na mama Charlotte atikaka bino to boloba ou to loba. Mutu nyonso akobimaka ifo alobela Karine mabe. Mutu nyonso akoya ifo alobelaka Karine mabe. Mutu nyonso aoyaka akolinga alobelaka bandeko. Pona ni boko tika mwana bato mama Charlotte tranquille te bandeko. Pona ni bokomi na bondoki ka na kombo mwana bato. Moto nyonso kaka ya kaka Karine sali boye. Karine sali boye. Karine sali boye. Ezala mukolo, ezala mwana muke. Karine sali boye. Karine sali boye. Me Karine abomela bino nani? Mikolo nyonso balobaka na bino. Mikolo nyonso tosengaka bino soki Karine azwa mbongo o abuka banki. Boloba bandeko la Chine baza prête ya kofuta ngo. Boloba la Chine akozongisa mbongo wana. Toyoka kaka tous les jours. Karine boye. Karine boye. Moto azala pembe na Karine il faut asala eka mabe. Moto ya pembe na Karine il faut ka alobela ye makambo mabe. Moto ya pembe na Karine il faut ka akosele makambo. Pona nini? Bokoloba lelo boye. Karine okomisa 2020 akokufa. Lelo lisusu Karine boye. Karine boye. Bandeko botika mwana bato mama Charlotte. La Chine bomoni makambo na oloba na bino. Makambo na oloba na bino tozo mona ngo boye. Me eza malamu te. Tozo mona ngo boye meza mabe makambo azosala mwana bato mama Charlotte. Na yebite soki bango balingaka baboma mwana oyo na yebite. Oya kaka olamuki kana tongo bandi koloba no makambo ya mabe likolo ya mwana bato. Muninga mwasi abota mwana na ye. Aza muninga mwasi abota mwana na ye. Bino batu boyaka kolobelaka Karine makambo ya mabe boza na bandeko, boza na bana, boza na ba papa, boza na ba mama, boza na baleki ya basi na ya mibali. Bandeko botika mwana bato, nzamba pesa ye loko. Po asalela nzambe bozolinga kuetufaka etwale wana bokozwa ngo te. Botika mwana bato bandeko makambo bozo sala eza makambo moko mabe. Bozo sala makambo moko mabe na kombo mwana bato mama Charlotte. Bandeko ba chroniqueuse na ba chroniqueur bazebele na Congo. Bandeko so pe Karine aza entreprise. Bandeko bo salele kombo na ye na ndenge ya malamu. Me pona nika critique na kombo na ye, critique na kombo na ye, ko dénigrer na kombo na ye. Mais non, bandeko bomoni bo dépasser ba limite. Botika mwana bato botika mwana bato mama Charlotte bazairwa na bazairoise botika ye. Bosalela ye, tosalela ye na ndenge ya malamu. Aza na etwala nzambe, aza na aura nzambe na kati na nzoto na ye. Pourquoi bino ba Congolais bolingaka mutu aza ne lokwa nzambe te ifo boboma ye, ifo bosala ye mabe, ifo bokosela ye makambo po bato bayina ye, bato bandeko bato oyo botika mwana ba mama, botika mwana ba mama balingaka ye mingi na ba papa o balingaka ye. Botika mwana oyo bandeko. Eloko bozo sala bozo boma mwana bato na petit fait me bokozwa ye te. Bandeko bolalaka lisusu te kana kombo ya Karine ifo bobotela ye likambo. Lelo botongi boye, lelo bosali kizobazoba na kombo na ye, lobi bosali liputa na kombo na ye. Botika mwana bato mama Charlotte. Bandeko bozala suna makambo osala te Bozala suna makambo osala te.
eza mabe biloko bozoloba ou mama obimika boyo bandi koloba makambo ya mabe na kombo ya mwana muninga mwasi mwana wana aza na mama na ye bokanisi makambo bolobaka wana mama wana asepelaka autai koloba botika kosa nzambe makambo nyonso bokosa na nzambe boza bamama mibimba bolobi ke boyebi parole ya nzambe me tala nanu yo bimi na émission oyo akoloba kaka Karine soko a continuer à kozwa mobile akopesa maladie ya sida mama quel makambo zoloba makambo grave boye mama ça veut dire bino nde kindoki na bino wana bozokoka kosala yango na Karine te bokanisi ka Karine azaka zoba tondimi aza bongo me balobi zoba liboso mayele sima asi amoni me botika ye botika mwana bato mama Charlotte botika mwana bato mama Charlotte en tout cas la Chine na suki wana vraiment na sepeli ata mukete makambo mama wana lobi abimi na prophétie ya lokuta bokani so bosali bwende bokoboma ye wana eza prophétie ya kindoki boye vraiment bino bolotela bandoto ka Karine bozwa prophétie ka na Karine na ba journaliste o basalaka Karine mabe bozwa ba prophétie te na bato baya kobeta Karine mosinjo bozwa ka prophétie te pona ni bozwa prophétie na mama Didi te mama Didi aya kozwela ye ex na ye bomonaki yango te awa bobandi kosala ba prophétie alo botika mwana bato biloko bolobaka etikalaka na YouTube mama biloko bozo sala ezotikala na YouTube mukolo Karine ako décider ka porter bino plainte ye moko boko sambwe boko futa ye akokoma bozo komisa ye riche sans le savoir ako porter bino ba plainte bino nyonso bozo sa na kombo na ye ndenge bozo lobaka mabe tuta boko mona bosala kazo zela bozela kosala bino musala boko mona boko futa ebele boko regrete ba vie na bino nyonso bata na bino bobanda olekisa na YouTube kolobela ye mabe boko regrete na ba prophétie ya lokuta boye boni mama kende osala prophétie kuna epa Moïse Mbiye na Bostra epa pasteur na biso Bostra kende kosala kuna kende pe na catholique okende osala ba prophétie na yo tika kombo ya Karine boni boye mama eza mabe olobi mabe mama na landi olobi mabe makasi en tout cas bolimbisanga ciao c'est Mère Fashion de Nantes officiel bye